Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deli na esu ko partager makambo oyo Nzambe atalisaka nga na 2002, makambo oyo ya mbonga libala, importance ya mbonga libala, ndenge mbonga libala ebundelaka biso, nde mbonga libala ebundelaka. Yangwana na kosenga na bandeko to bondela nanu pete to kende na makambo o na koloba lelo oyo to bondeli. Nzambe papa biso na lola mozaisa likolo pe na se ekolo Yesu Masiya to pambolio to kumisio to netolo pe to za malamu mingi papa o bateli ngai opesi nga souffle de vie na temps opende ko moko na moko alanda video oyo opesi nga makasa kofanda devant caméra pona ko partager makambo oyo talisaki nga na bandeko nyonso papa. Saint-Esprit yoza na nga papa le nazoloba makambo o Seigneur ekota kati na mitema bandeko moko na moko po ete ba legaliser mariage na bango kolo sala na opete yoza Nzambe mosungi ya kokamwa libanga na talo le lion de la tribu de Juda alpha pomege bandeli pe suka papa ezali yo mosusu azalate pe akotika kozalate to pamboli yo molimo santu zwa lokumu lelo lobi pe libela na libela na telemeli o nyonso ko déranger nga na temps o pe ko déranger video o papa ezala nile sans effet na kombo na Yesu Masiya ezata na nguya te to bonde bon na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na nga napesi bino mbote lisusu babone nyonso Deli Television batu nyonso bolanda nga napesi bino lisu mbote. Nzambe aza na bino moko na moko. Merci na ba commentaire na bino bozotia na ba video. Merci Nzambe amona bino na considération obo considérer ngai. Nzambe amona moko na moko. Esali mwa mikolo ebele na sali ba video te. Et ça, moi, Mikole Belé dans cette vidéo, t'es vraiment, et à bien, vraiment, les ba, oh, nyon so bobo de la pona nga, merci, nzamba mona bino, les bobo de la pona nga, botia pe ke nzambe pe sa pe mama Deline makasi, ya ko sala ka ba vidéo, po ezaka na osa lobi, lobi, tina ndenge e kokoma boye banda na saki video asukana 10 jours ango eza bien tata muke avant-hier nga mona lobaki on abike en tout cas musala Nzambe basala ngo na bolembu te bible lobi na biso vaut mieux osala na ote mais osala yango na bolembu eza bien te naki ko se rendre compte que moi bolembu moko ezokota na kati wana en tout cas Nzambe asunga nga pona ko partager makabande konanga monguna satana na batuni bazolala te butu pe moi bazosala butu pe moi bongo biso sko bana Nzambe tolala pona nini en tout cas Nzambe apesa biso makasi biso bana Nzambe tosalela epe na molende nyonso lolenge pe batu oya satan bazosala na molende biso pe tosala na molende po mokili ekomi mabe tant oto komi mabe makasi tolobya makambo susima Nzambe asunga ta na YouTube o vraiment tokosala plus vraiment na mokili o Nzambe asunga nga mona lobaki na bino osala plus que o na salaka vraiment Nzambe asunga vraiment yangwana mikolo ebele oyo bomoni ngai te eza kaka bolembu kaka na loba bolembu vraiment na lobaka na osala lobi na ndenge ye pe kokoma presque 10 jours je crois que plus de 10 jours lelo na olobela likambo ya mbongo ya libala bandeko na nga mbonga libala tobengaka dot eza nécessaire na ba vie na biso eza nécessaire na couple eza nécessaire na babala ni bapesa mbonga libala biso moto yebi biso nyonso to yebi ke en tout cas Nzambe aza contre ba obayaka kaka libala ya yaka to fanda Nzambe aza contre libala ana fo batu oyo bokolandanga na video oyo soki bobala nanu te bo legaliser mariage na bino libala oyo nga nazolobela eza oyo ya voile te libala oyo Nzambe ayebi eza libala oyo ya dot oyo ya famille to benga mariage coutumier yango wana Nzambe ayebi yango nazolobela na video oyo likambo libala mariage libala coutumier mariage coutumier yango nazolobela na video o bandeko na nga eza très nécessaire ebundelaka bato limbonga libala ebundelaka bandeko na ngai yango na kopesa bino makambo oyo ngai na kutanaka nango ezaka na 2002
na 2002 makambo nini nakutanaka nango oyo nzambe atalisaka nga na bolingo na ye, atalisaka nga mpo nayeba yango, mpe ayebaki ke lelo nga ata mosu na oloba ngo mpa na bino mpo nzambe aza nzambe ti alingaki nga namona yango, ayebi pourkui apermetaki nga namona makambo oyo eleka na spiritualité oyo elekaka na monde invisible. Donc vraiment nzambe asunga biso vraiment na chaîne o Adeline télévision tolobela makambo eza spirituel, makambo eza spirituel na chaîne o nde tolobaka okoyoka makambo su o nano yoka te eleka na spiritualité na chaîne o koyoka vraiment nzambe asunga moko na moko o bolanda chaîne o. Donc ezalaka na 2002 nde na lobi nazaka vraiment na bitumba makasi, famille elingai kolianga, famille elingai kolianga vraiment batiaki ngai na liste ya bato oyo mutu ofa kufa po mutu alinga kolianga ezalaka koko na biso abota mama sina lobela ngo deja. Donc azaka na likelemba na ye apesaki bato oya kokai kopesa likemba ezaki fa pesa 5 personnes, apesa 4 personnes etikalaka mutu moko po apesa. Lokola etikala mutu moko na po apesa nde atunaki soki akoki kopesa bana bawana na olobela ngo miko mosusu toza pe awana te ekota ba histoire mosusu awa. Donc siko bon nabetela bino ndenge na mona azwaka délivrance koko na biso, esprit ya koko na biso ebimaka na nzoto na ngai. Donc lere ebimaka bongo na nzoto na ngai nde esika sikoyo nde ka Bible elobi na biso soki molimo mabe ebimi kati na mutu eke koluka ba force 7 po ezonga na kati ya nzoto ya mutu wana. Nde namonaki siko nakoma kolota koko na biso na bato mosusu bazoluka koya sikoyo pa na nga me bandai kokoka te, bandai koluka soki bazoya na nde komona bango ndeti na lali bazokota na mire omwana mire bakoti wana batelemi ta mosusu 7 personnes batelemi wana balobi le baolinga bapusana pembeni na nsu na ganka na kombo na Yesu bazaki kopanza na babeti mitu na mire balimwe omwana lamuki na pema. Donc ezaki kosala nga vraiment mingi ndenge wana nazalaka na bitumba ebele période wana tolobela ba o eza nécessaire tokoki koloba. Nde sikoyo bakokaki ngai te. Après kana 2002 wana kota suka nde muko mosusu na lala te mana ndo bondela pe makasi période mpe nde nzambe pe ande kosola na nga mingi, nzambe ndo révéler nga pe makambo ebele oyo eleka na spiritualité, nzambe ande ko révéler ngango ba période ngo wana. Dezaki na koya na nga na bonzambe na 2002 wana nde pe nzambe ndo sola na mambo ebele. Donc nazaka déjà na esprit de mort bien avant na obetonga na ba vidéo oyo ya wana nazali na esprit de mort avant na ya na bonzambe, nazali na esprit de mort na obetango to mona bolingwa nzambe kati na biso ndenge ezalaka vraiment. Yango moni na mokili o balobaka mwana elaka akufaka te na ko expliquer yango le na kolobele eloko wana. Nazali na bonzambe te, nazali na nga na vie ya normal, vie ya kosambela te, vie moko normal mais nzambe na bolingone asalaki quelque chose na ndenge ayebaki quelque chose atindi bato ta mosu na koyoka na nga te ndenge akoma koloba na ngai ye moko na lito ya banda obenga ngai ye moko na banda kosambela nde nakoma pe kosambela nde nazwaka ba délivrance ebele moko ba délivrance nde ona loba koko na biso bima na nzoto na nga. Ala presikoyo muko mususu na 2002 wana tokomi na likambo na ina lobela sikoyo na 2002 wana bandeko na ngai na mona Saint-Esprit ayebisi nga ke Adeline, nzambe ayebisi nga Adeline na ye kozwa yo o participer na réunion moko ekosalama na butwa lelo. Réunion moko esalama na butwa lelo bakolobela kombo na yo. Réunion na baosala na butwa lelo bakolobela kombo na yo. Bandeko na nga yango fuko sambela kana butu nyonso. Fuko sambela kana butu nyonso ba réunion esala kana butu. Au moins ka réunion na butu mobimana bandoki ba pumbwe ti baki ko kita place moko nzoka ndeka po balobela ka kombo na omutu moko. Ozomona donc esala maka. Na bolingwa nzamba ebisinga bia Adeline réunion ko sala maleo na butu lelo. Réunion moko eza quelque part bakolobela kombo na ona butwa lelo bakolobela kombo na nga na bia bon à bien yango na lingi yo
ozala na place ya réunion wana po omona makambo oyo ekoleka na réunion wana. Bandeko nzambe ya aza nzambe aza le Dieu tout puissant, nzamba puntulendo ye wana. Donc alobi na nga alobi ke réunion ekoleka lelo na kombo na ona lingi o participer na réunion wana. Bandeko na nga na nde nzamba memaki nga na place oyo bazo kosala réunion po na kombo na nga. Le na komi wana Saint-Esprit ayebisi nga alobi na nga nzamba ayebisi nga abi na nga ezala aba omona yo te, zala aba omona yo te, comme ça oyoka makambo oyo kozala na oyo koleka na réunion oyo. Nazaki mwa pembeni wana binanga ba omona otetele maka awa oyoka mamnyoso oyo koleka na réunion oyo. Bandeko na ngamba moko na ekomona batu mususu bazaki si baye wana bazozela batu bakoka pona babanda réunion. Nde batu pe bayeye yo wana bakiti wana bandoki bakiti wana. Mais na moni ezaki de groupe mususu boye. Mais elo na mona kike bilongi na bango en tout cas nzamba permettre te na mona bilongi na bango pona omona ka batu me bilongi na bango na nde vraiment komona te pi na tsaki kate na luka na tala bango vraiment na bilongi. En tout cas wana ezaka mabomba me nzambe peut-être ngete na mona batu o bazaki na réunion na pota mususu ndenge na pike crise na esprit na nga pona ngai na kamwa na mutu boye na ye na nge na kamwa. Bandeko na nga boyoka mambo o eleka na réunion wana. Moko groupe wana mususu batelemi babeti boye monika ndenge bandeko na nga réunion ne bande koleka kaka ndenge réunion ya libala elekaka, ndenge batu basalaki nzonzi pona libala, ndenge réunion ezalaki, ndenge bazalaka koto famille mwasi koto famille mobali bazobeta boye afa mutalo babeti boye alobi yango bande koleka na réunion na. Bandeko na nga nde na moni moko kote o bazaki mpandi mususu moko abeti boye mbala moko ayebisi bango alobi ke toye apo bino batu bobengi biso bolobi na biso ke bozana makambo kosola na biso yango toye po tosola na bino na makambo yango bobengeli biso nini mopanzi wana mususu pe moko atelemi pe abeti boye alobi tobengi bino po toza na masola kosola na bino boyebi ke tobota bana na bino tobota bana moko boye na bino bango babi wi tokobosana te toyebi ke bana na biso bazali tobota bana na bino toyebi mbala mosiko bana babi ok na respect na considération otopesaka bino na respect otopesaka bino na considération otopesaka bino yango toyei kokutana na bino po toyei kokutana na bino po bopesa biso makila tosenga bino makila ya mama Nganzi. Mama Nganzi eza ngai kombo na Nganzi eza kombo ya koko na biso o abota papa lokolo ezaki kombo ya koko na biso abota papa nde papa na biso ando benga nga mama Nganzi. Donc na respect lokola ke naza na kombo mama na ye mama Nganzi nde en tout cas famille penda mobimba surtout famille ya mama na biso pardon famille ya papa biso bayebi kombo ya Adeline te bango bayebi ka kombo ya mama Nganzi bayebi ka kombo ya mama Nganzi vraiment yango wana o famille ya papa na biso eyebi nde bayebisi batu groupe yana musuke toyebo pesa biso makila ya mama Nganzi nga siko esika na le na kamunga be bana na o bayi kosenga makila nanga bayi kosenga makila nanga basela ngo nini basela makila na nini na le wana lenga na oyo kake bayi kosenga makila nga azokanisa babendaka makila na kamunga bi basenga makila na basela makila nanga nini pourquoi mosiko bawana mususu le balobi bongo bana mususu babeti maboko basengi bango nzela bakende pembeni boyebi ka ndenge libala elekaka kinzonzi ya libala so bato bakepesa dot ndenge elekelaka ndenge wana bana mususu babeti pe maboko basengi bango bakeyoka na pembeni bamemani pembeni kuna baosola mele bazaki pembeni kuna makambo bande kosola en tout cas na yokaki na ngango te na moni bango bazongi le bazongi moko pe bafandi po bazaki bango nyonso akofanda le bazongi moko atelemi abeti pe maboko boye ayebisi bango ke en tout cas merci na ndenge bo considérer biso na ndenge boluki biso vraiment to pesi bino merci vraiment demande na bino vraiment eza pasi pona biso
po mama Nganzi aza mwana oyo famille oyo elingi ye makasi, famille oyo etielaka mwana na motema. Donc mama Nganzi aza mwana oyo biso suwe na biso ezali mama Nganzi awumela na mokili akola akoma koko vraiment. Tolingi te mama Nganzi akufa na âge wana bandeko na aza presque na ba 28 ans, wana ok na ba 28 ans je crois. Ezaki ba période wana dona ok na ba 27 ans na ok 28 ans, to baka nazaki na ba 28 ans période wana. Ndemba moko balobi ke te tolingi te mama Nganzi akufa na âge o azali. En tout cas bosenga ta makila mutu mususu, mais makila mama Nganzi vraiment to opesa bino yango te, tolingi te mwana na akufa. Po famille o etielaka mwana na motema. Nde bango siko batelemi pe moko pe abeti maboko ngasiko na kamonga be eza nde kokufa, nde baosenga makila bon eza nde kokufa na kamwe na ngaka. Mama moko abeti maboko atelemi alobi na bango alobi oke toyoki nde bolobi, mais tokopropose bino so bolingi bopesa biso ka makila mama Nganzi, comme ça biso topesa bino makila ta ya bana misatu, topesi bino makila ya bana misatu, mais biso tozwaka makila ya mama Nganzi. Bango babi bopesa biso makila bana misatu, babi topesa bino makila ya bana misatu, biso tozwaka makila ya mama Nganzi. Bango babi batelemi lisusu wana pe le pe avant le bango pe avant baloba ke topesa bino échange boye bakendaki pe koyoka na famille wana mususu, groupe mususu bakepe quelque part basololi pe bayokani ale bazongi babeti maboko bayebisi groupe wana balobi ke te, balobi ke toyoki nde boboyi na bino kopesa biso makila mama Nganzi, mais topropose bino bopesa biso ka makila mama Nganzi, comme ça biso topesa bino makila ya bana misatu, topesa bino makila ya bana misatu o tobota na bino. Bango babi bon boye bake susu pembe do elekaki pena ndenge ka ba réunion o ya libala bakinzonza ya libala elekaka bake susu pembe ni bakei kuna basololi bazongi babeti su maboko boye bayebisi bango babi ke moko abeti maboko boye ayebisi bango babi te mama Nganzi te makila mama Nganzi ata soki bopropose biso eloko nyonso bamaki nyonso bopropose biso ekosimba te contre makila mama Nganzi. Tolingi mwana na te akufa, en tout cas mwana na totielaka ye motema, tolingi te mwana na akufa. Mbara moko bango balobi bandisuko koloba pourquoi bazo compliquer biso boye toyina ndenga respect koswana ebandi de babandi koswana siko ngasi ko na bandi kotuna kati na nga pona zaika nga mona telemi nandi komituna nga bi Seigneur banani yango o baosenga makila na nga et puis banani yango oyo bazo kolinga te nga na kufa ba o baolinga nga na kufa na comprendre siko ba o baolinga nga na kufa ba o baolinga te nga na kufa mamo Nzambe ayebisi nga bia Deline fam oyo moni na groupe o bazosenga makila na eza famille ya mama na yo, o bazo boya kopesa makila na eza famille ya papa na yo. Mpona bia bon bandeko na nga na temps wana naoki na kamwe famille ya papa na nga baboyi nga na kufa, famille ya mama na nga balingi nga na kufa na kamwe. Mbala moko réunion na bango continuaki nde après ba continuer réunion wana nde kota mama na nga batomboki famille ya mama oyo balaki groupe mususu wana batomboki babandi koyebisa bango babi biso toye awa na ndenga respect po tosenga bino makilana na ndenga respect, toboyi koyiba toyi kosenga na ndenga respect yango wana bino bozo compliquer biso boye, mais boyeba ke mama Nganzi ba classe na ye biso bato tofutaki, kolia na ye biso bato tolisaki ye, o maladi makambo nyonso ezalaki biso, bino bosala eloko te na vie ya mwana wana, biso mo totangisi ba classe, biso mo tosali nyonso mpona ye, ti lelo akomi mwasi munene bongo eza biso, bino bosala eloko te mpona ye. Yango wana na moma o sikoyo biso tokozwa makila na ye, tokozwa po toza na droit ya kozwa makila na ye po biso mo totangisi tobokoli ye ti akomi na âge oyo. Ndemba moko famille wana mususu oya papa
etelemi eyebisi bango ke biso lere toyaki kobala mwana na bino boyoka likambo motuya babile tobalaki mwana na bino topesaki mbongo libala nyonso totikalaki na niongo ata moke te babi lokwa bolobi ke bokozwa makila mama Nganzi na makasi sans ke biso topesa permission problème ya te mais loko biso tolobi soki totikalaki ata na niongo ya libala soki totikalaki balobaki boyezela balobaki boye soki totikalaki ata na tonga kaka ya pamba ya niongo ya libala wana bozwa makila na ye wana bozwa ngo mais soki totikalaki na niongo te topesaki mbongo libala nyonso biloko nyonso ya libala topesaki makila ya mwana wana bokozwa yango te bokozwa yango te po mwana na bino tobalaki ye na mbongo do mwana bango do mama oyo abotaki nga do famille ya papa na nga bazoloba ke mwana na bino tobalaki ye na mbongo yango wana totikala pe na nyongo te so totikala ye na nyongo ata ya tonga batanga ye kombo ya tonga so totikalaki na nyongo ata ya tonga ya pamba wana nde bokoka kozwa makila mama Nganzi mais soki totikalaki na nyongo te topesaki mbongo nyonso makila mama Nganzi bokozwa te mama Nganzi akokufa te batomboki babi mama Nganzi akokufa te boboma te mwana nafa kola ne famille na pe batomboki balobi bozoloba boy tokozwa bagazo badi kobeta babeta pata bandeko na nga bitumba moko ebandi na babandi kobunda bokokoka ete mama Nganzi akokufa te loba za makila na biso te balobaki so elokami bayi na bosa na Saint-Esprit merci bayebisaki bango bapesa bango deux conditions babi condition liboso bokozwa makila mama Nganzi soki totikalaki na nyongo ata ya tonga nde bokozwa makila ne ya mibale soki mwana na bino lobake le mwana na bino azalaki na libala abimaki libanda akendaki kotriche azwaki zema mama Nganzi wana nde bokozwa na bino ye po aza makila na biso te mais soki mwana na bino azwaki zemi wana na mwana na biso oyo abalaki mwana bino soki mwana na mama Nganzi aza makila na biso bokoboma ye te bokozwa ye te po makila na biso eza kati na ye makila na biso na bokozwa yango te soki bozwi ye lobake mwana na bino atrishaki akende kozwa zemi libanda ke makila na eza ya biso te condition bapie bango mibale wana bango batomboki bozo komplike biso pona nini bolimbisi bozo komplike biso pona nini biso mto na respect boye ezalaka boye te fali koyokana bopesa biso ka makila na ye esa nini nango so botoze bitumba moko okuna basimbani na ngasi kona komoka pasi na motema ngabi famille mama na nga balingi nga na kufa famille papa na nga ezo protéger nga bandeko na yoka pasi mbamo Saint-Esprit nzamba bandi koloba na nga na senti présence ya mutu me na omona ete nda bandi koloba na nga bikomi tungisama te omoni nde natiaka confusion na kana bango natiaka bango na confusion ka modelo alobi na nga mbamoko wana Saint-Esprit ando explique nga abi na nga Deline mbonga libala ebundelaka bato munyango mbonga libala ebundelaka lokola mama na yo babalaki ye na mbongo abi omoni famille mama na yo baluki koboma na façon nyonso bazwi yo te baluki koboma na façon nyonso bazwi yo te yango wana moni ke bakende kosenga aide na famille papa na bino bake kosenga makila na famille papa na bino siko soki na famille papa bino bandimi lisusu bandimi kopesa ye aide wana ekoza bandimi kopesa ye aide wana ekozala bandimi kopesa ye aide wana ekozala bitumba makasi koyela yo po
femme oza na 50% makila kota mama na yo 50% makila kota papa na yo siko kota papa na yo balingi te yo kufa bango na bango bandoki eza te ko bato ya nzambe bango na bango bandoki nayebi te pourquoi balingi te nga na kufa ok abi kota papa na yo balingi te kopesa bango abi nga na tia confusion boye mbonga libala ekobloke bango nzambe alobi bon abi mbonga libala ekobloke bango po mama na yo atrishaki te wana nzambe adopesa nga explication papa ya réunion oyo eleki abi mama na yo atrishaki te mama na yo azwaki zemi mpe na ndako ya libala pa papa na yo yango wana sikoyo mbonga libala oyo bango bapesa ekokwense bango ekwensi bango bakokoka ote mpona akozi ya mbonga libala ozomona sikoyo ndenge bayaki kosenga makila na opa ya famille ya papa na yo soki famille ya papa na yo bandimaki engeza bitumba moko makasi ya deline engezala makasi po tous les deux côtés nyonso makilo oza na 50 côté 50 bandeko nanga nzamba yebi makambo ebele otolobaka bwe e makila kota papa makila mama nzoka eza na rôle na bavi na biso nzamba lobi siko soki babundisi yo soki bango mibale kota papa na ona kota mama na basangani Adeline elingaki ozala bitumba makasi mpona yo engeza bitumba makasi mpona yo mais tala confusion oyo natie bango mbonga libala ekwense bango mbonga libala ekwense bango bakoka yo te famille mama na yo balingi yo kufa bakoka yo te mbonga libala ekangi bango babundisi yo bakoki yo te yango bayi kosenga yo na famille ya papa na yo mpo bango bapesa bango maboko soki bango ka bandimi enyo bake bapesi bango maboko nde bakomi mpe na droit ya 100% na vie na yo nde elekaki ndenge wana bandeko na ngai ala pris sikoyo Saint-Esprit ayi kozongisa nga bandeko na ngai le nazongaki na kamwe eloko ekamwisaki nga bandeko na nga famille ya papa na biso kotoko banda presque papa biso akufa na ye kala nga zaki so na ba 9 ans période wana papa biso akufa donc famille ya papa biso vraiment toyebi bango te donc nayebaka toyebi ka presque ndeka mutu moko tata mwasi na biso moko donc toyebi na biso bango te donc bakenda na bango o eza kutu to bozata na tata kulutu moko to tata leki moko boke kosengela ta mbonga minerval aza te donc bayebi biso te kaka mama na biso le nga na lingaka na bala mama biso na nini bapesaka lettre libala nde akenda koluka bango akeluka bango mpo amona bango mpezaki pasi bango bakomokama o mama nganza koli jeune fille bande kokamwakama wana elekaki oyo kokai koleka vraiment donc yango wana ekamwisaki ngai ke nalelaki na journée na bandeko na nga nalelaki na bolingo nyonso oyo nga nazalaka na famille mama na nga tala kaka famille oyo tobotameli banyanga nga soki moto atuni oze koni na bamunyanga poni na koli na banyanga eputa papa biso aza mundibu omoni so nakolaki peut-être na papa na biso nenga na bandoloba naza mundibu ozomona siko na kamwe famille oyo naza na affection na bango famille oyo na mokie nazozwa wana na adeya na poto nazaki na ngola na moke nazozwa nazotindela bango natindelaka kutu ndeko ya papa na nga ata moko te eloko ndeko ya papa na nga liaka te eloko moko te na poche na nga famille na nga ya mama na nga oyo mpenza nayebi ke balingi nga mingi tokoli na bango nakoli na bango bandeko esalanga pasi na journée wana esalanga pasi kodécouvrir ke famille ya mama na nga balingi balianga me famille ya papa na nga bazoboya batu o bayebi ngai te nga moko na bibatu nabenga kutu batu nyonso na bato makambo batatisi nga na butu lelo famille o nga nayebi te naza ta na affection na bango te tala ndenge bazoprotege nga nayebi te bazalaka wapi banani na banda to kobenga bango oleke natindelaka famille ya mama na nga natindelaka nde bango kuna po bango bazoprotege nga bayebi ngai te bayebi nga ka na kombo bayebi kaka mwana na bango botaka pe mwana moko ya azalaka na bana na mwana moko pe amwasi azalaka kuna ozomona bayebi ngai te boba okutu bayebi nga faiko basepela na nga nazala na bomoi bandeko nazalaki desi na oyebisa bino nazalaki desi na bamanyanga
nazalaki desi na bamanyanga. Le jour wana nde na yaki kolobaki nga na bi ekola manyanga, na yoka ke bamanyanga baza bandoki, na yoka ke bamanyanga baza bandoki. Seigneur, nga no loba sute ke na amunyanga, nga na balobaki na amundibu. Po famia papa ngeza bandibu bo biso ba Kongo tozaka kota mama, ba Kongo tozaka kota mama. Ozomona papa za mundibu, mama za munyanga, biso ba Kongo bana siko bakendaka kota mama, oloba teke na mundibu mena munyanga. Ndeko banda jour wana na boyaka banyanga na ndenga muke, na ndenga mukete na boyaka nga na bi non baza batu mabe. Bokolisi nga bufute nga ba minerva la classe, bosali nyonso pona ngai ali na koli lelo na âge à 28 ans non kuna sali ate loko moko te na mukilo buki kolia na bino nga vraiment pona ni motema bon bino kutu si bokoli bokomi bakoko bokomi mikolo bolingi kokufa tele ngandi na kufa na kaka pasi na motema. Ozomona nde esika eyaki koleka bongo. Doki nzamba lobi ke mbonga libala ane coincé bango. Ya mwana conseil na kopesa na bandeko nyonso, bofandi na libala boluka ko légaliser mariage na bino, bobala na botikala ta na nyongo mukete o bobala na botika na nyongo boluka bofuta yango po na ba tribunal na bango ya butu na ba auto tribunal bolimbisi na ba réunion na bango ya butu. Bandeko na nga mbonga libala ekontaka, mbonga libala ekontaka wana nzamba a expliquer kanga bongo abi mbonga libala ekoese soko oza na bitumba na o bandeko na nga ezaka famille moko bazobundisa famille mama na yo ozobondela na yo bitumba na ezala mpe mukie wana nde nzamba alobaki na nga alobi bitumba na nga soki famille na nga ya papa susu ekotaki yango elingi ezala grave. Ozomona ingeza grave makasi vraiment yango na conseiller batu boyeba importance ya mbonga libala. Mbonga libala ebundelaka bana vraiment en tout cas bo légaliser yango. Et soki wana te naza suna témoignage musu na opesa bino témoignage na opesa bino bolimbisi na mela mai témoignage on a opesa bino ezali ke na période moko boye kala mingi te na ba 2020 awa nazalaka kobondela pona ndeko moko boye abenganga tozo partager na ye azaki vraiment na bitumba makasi, azali na bitumba makasi nde nazo aider na ba prière na aider na ba prière te na 2021 na bosani olimbisi ezali na 2021 bon de toutes les façons témoignage nde mutu eza nécessaire. Donc ndeko wana bengaki nga azalaki na bitumba makasi vraiment ande ko comprendre te bitumba ezouta pe bitumba makasi vraiment tobandi kosola ne toandi kosola na ye nde nzamba ekotalisa ke bitumba na ye eza kota mobali na ye mutu bazobundisa ye, famille mobali na ye mutu bazobundisa ye balingi voir même bali ya nzamba ekotalisa ke famille mobali ne mutu babundisa ye balingi bali ya surtout mama bokilo na ye mama ya mobali na ye abala mobali na ye na butu, mama ya mobali na ye abala mobali na ye na butu nde yango azolinga koboma mwasi wana lokola pe mwasi wana akoma ekosambela bango siko basepelaki te famille wana esepelaki te ndenge mwasi akomi kosambela nde mwasi akomi kosambela makasi eisala bango siko accès siko na libota wana eza te na nzela ya mwasi ndenge azosambela esali ke lokola mama wana abalaka mwana na ye ya mobali na butu bolimbisi na oyo kongeni lokola mama wana abalaka mwana ye wana na butu ya mwana amonaki ke mwana na lia azobondela siko mwana wana ya mobali akangolamaki na mari de nuit ya mama na bango donc akangolamaki nde nzamba atalisaki makambo wana nyonso tosololi na ye en tout cas ezalaki vraiment bitumbu ya moke te makasi akomi pe mbala moko lota pena mama bokilo na ye akomi kolota bafamille mobali ne bazobundisa ye il faut kaka akufa nde sikoyo
moko mosusu kaka nde toande kobondela tonde kobondela nde nzambe ayekotalisa nga nzambe mpe amemi nga na réunion amema nga na réunion moko boye alobi na nga kaka ezalaki kaka mpe ndenge kaka elekaki wana amemi nga siko na réunion siko lere amemi nga na réunion na se retrouve siko na réunion wana na ike wana toza siko na sere wana oyo nanda ede na prière tokebima wana na réunion na biso mibale nde siko to biso mibale na esprit donc esprit na nga na esprit na ye mais ye ayebi na ye te nzoka nzambe amemi mpe na réunion na do ezalaki kaka nzambe azomema ye nde na réunion mais lokola ye akoka kolamuka na makambo yango te akoka koyeba te makambo ezoleka na spiritualité nga lokola nzambe asala ngoluke na koyeba quand même mwa ndambo makambo ezoleka na spiritualité do yango wana nzambe asalaki mpe amema mpe nga na réunion na mpo makambo ekoleka wana ngai na explike ye bandeko na nga tobima wana na sere wana na réunion nde Saint-Esprit ayebisi biso abike na memi bino abomo na réunion oyo makambo bakoloba na réunion oyo nde toyi komona na réunion wana tomoni sikoyo famille ya mobali na ye na famille ya mwana mwasi wana onga bande kobondela mpona ye nasi bozo comprendre tomoni bango nde nzambe aexplike biso alobi oyo eza famille ya yo alobi na famille na ye ya mwa mwasi wana abi oyo eza famille ya mobali na yo bakutani ba na réunion do babenganaka bien avant na yebi te so babenganaka na ndenge nini batindaka bani na ndenge nini mpona kolobaka jour boye toa na réunion na nkombo ya motu boye bandeko na nga so ozobondela fo olobaka ngo chaque butu fo olobaka réunion nyonso ekosalama na nkombo na butu lelo na nkombo na nga moto ya molimo santo ekitani epanza bango bapanza na bakoka kosala réunion na bango te fo koloba yango mpo oyebi te mokoni baosalela o réunion na butu wana bandeko na ngai nde après nzambe abandi ko aexplike biso bongo alapres toye komona nini famille ya mobali na ye babandi kosenga ye na famille na ye bandi koyebisa bango ke babi biso toye awa po biso tobalaki mwana na bino famille ya mobali ne bazoloba boyoka babi biso toye po biso tobalaki mwana bino topesaki biloko nyonso ya libala totikala ata na nyongo ya mokie te totikala ata na nyongo moko te yango wana toye epai na bino po mwana na bino biso tobali ye aye wana ayaki na ye azalaki bien ebandeli na suka mwana na bino akomi kosambela makasi lokola akomi kosambela makasi akomi koampeshe biso moye tosala makambo na biso eza te akomi kotia biso panzi likolo na famille oyo yango wana biso todeside mwana bino fo akufa yango wana toye lokola tomeki ye balobi tomeki ye mpo toboma ye tozokoka te tomeki ye mpo toboma ye tozokoka te yango toye kosenga aide na famille na bino bopesa biso aide mpo tozwa ye mpo toyebi ke lokola aza makila na bino lokola topesa mbongo libala nyonso yango tozokoka kozwa ye te yango wana toye kosenga bino bopesa biso ye nde siko famille ya mwana mwasi wana babi ok problème eza te lokola boye kosenga biso ye bino bokoki ye te ndenge akomi kotia bino mal à l'aise wana eza bien te akomi kotia bino panzi likolo amemi baprière kuna donc eza bien te biso tozopesa bino ye tozopesa bino maboko topesa bino maboko mpo bozwa ye mais en échange jusqu'au bino bopesa biso nini bango pe na place na comprendre te soki bango basalaki échange nini nde babi problème te topia bino maboko ata biso moko pe mwana wana baprière na ye pe vraiment esala biso kitoko te nde pe bolobi boye pe toprofite kaka tolongoleka na mokili bandimaki nde eya koleka bon nde Saint-Esprit koyebisa biso ayebisi ngai na sere wana esprit na biso nde nzambe ayebisi biso alobi ke omoni bitumba na ye ezalaki kaka na famille ya mobali na ye famille ekubanda obundise te famille ya mobali ne mutu banda ekobundisa esika balela azalaki na bitumba makasi kuna sikoyo balingai balia ye eloko ebanda koampeshe bango
moi ba yiba ye eza te alobi soki babalaki ye te modele famille ya mobali ne ezobundisa ye soki bapesaki mbongo ya libala te mbesi baliaki ye mbesi baliaki ye me lokola baye kocomprendre ke mbongo ya libala oyo topesaki moi toyiba ye eza te nzambe alobaki bongo moi toyiba ye eza te mpona mbongo ya libala yango wana fu tokende kaka kuna bango bapesa parole bapesa biso poids mpo tolongola ye na mokili oyo nzambe alobi nango moni mbongo ya libala ndenge esalaka soki mbongo ya libala te bango balingaki modele bazobundisa ye balingaki balonga ye banda kala deline mais mbongo ya libala nde mutu eempesha bango moye balonga ye eza te mbongo ya libala etia blocage bakoki koyiba ye te mbongo ya libala etia blocage bakoki koyiba ye te yango wana sikoyo omoni bake kosenga sikoyo ye na famille na ye don na moment oyo Adeline yebisa ye wana nzambe azobana na yebisa ye moko aza si place nzambe abinanga yebisa ayebi ke ya oyeba te abi yebisa ye sikoyo ke bitumba abondela makasi agena makasi mpo bitumba na ye ekomi su makasi po famille mpe bakoti makambo oyo donc sikoyo bakomi kobundisa famille ya mobali na ye na famille na ye mpe bakoti yango bapesi famille ya mobali ne maboko donc akomi na bitumba makasi nde nzambe ayaki koyebisanga ndenge wana ala pre na ndenge nayaki kozonga donc yango wana bandeko na nga omoni nyonso kaka mbongo ya libala donc obaleli na famille moko boye omemi bapriere na famille wana ememaka bitumba po okoya kodécouvrir makambo ebele na famille wana oyo ebombama epuis makambo na bango basalaka na ndenge ya kintue ya ndenge ya butu ya molili omonake parpo yo bandika koprie bato ebele bakufa bongo le yo bandika bapriere boye nanu kutu okomi no na bamoto te bango kaka wana bakoya wana batie na distraction papa mwa porte d'entrée moko pa balongoli yo na mokili oyo ozomona doki tobondelaka toza na babitumba ezalaka partout ezalaka na bafamille na biso te ezalaka na bakamarade te ezalaka pe na bafamille ta mosusu mwasi famille oyo obaleli mobali mpe famille oyo obaleli doki soki mpe yo mobali obala mwasi opesa mbongo ya kokoka te bandeko na nga famille ya mwasi wana so baza na kindoki bakoki mpe kolia yo bakoki kolia yo eza na bafamille mosusu ta mosusu balobaki mwana akobala te bana oyo bakobalaka te le yo obali na famille wana oke kokota kuna oke kobala na famille wana pardon oke kozwa bakofandaka na libala te po toloba ya libala donc babiki bana oyo baofanda na libala te le yo ozwi ye ofandi ozwi ye olingi obala ye ote na ndako nanu kutu obali ye te bamibomela yo bakoyiba yo ta mosusu mpe famille no eyebi te mais soki obalaki ye bakoka mpe kolia yo bongo te bakosenga na famille donc yango wana bandeko nyonso bolanda nga bopesa bambongo ya libala soki no bopesi te bolegalize mariage na bino na miso ya nzambe mpe na miso ya famille bato nyonso mpe mokili mobimba bayeba ke bino oza légalement marié po na monde spirituel mpe elobamaka et puis yango wana conseil na kopesa bosala yango surtout mpona koprotege mpe bana bozobota ekoprotege mpe bana na bino oleke monguna satan na kote ya mama bayiba mwana to kota papa bayiba ekoprotege quand même mais na nyonso wana nzambe kaka abazaka mobateli ye ka moto apemetaka ke atie motema na kote wana mosusu motema kilo basali te me na oyo ya ngai kota famille ya papa na nga eboyaki babundaki vraiment nzambe abomoni confusion na tie bango likolo ya mbongo ya libala me na mwana mwasi wana famille wana endimaki nango nzambe abi bitumba ne ekomi makasi yango wana fo oede na mabondeli yebisa ye bobondela makasi mpo akomi na bitumba makasi me soki bozobondela makasi akolonga bakolonga ye tata bitumba yango ekomi ndeni nzambe alobaki ndenge wana yango wana conseil na opesa bato vraiment mbongo ya libala eza nécessaire eloko mosusu na obakisa lisusu période moko mpe nzambe wana koloba yango boye te wana koloba yango na bavideo te wana soki na bato tofandi nde na esplika yango nalala na butu tozalaka tolali tozalaki na de ange namona de ange balali na biso na mbetu moko alali
na point oyo papa Didi alandi après nga après mususu alali boye ba ange mibale ba ange na basolola na ngai makambo ya libala basolola na makambo ya libala nga naokamwa naoyoka soni bino mpe ba ange bokeloba na makambo boye baexplika nga makambo ebele oyo ya libala me bayebisaki nga boye eloko na oloba ya motu ya awa bayebisaki nga babi biso toza ba ange oyo toprotegeaka bato oyo babalani légalement na famille toprotegeaka bisoki bato soki mobali abali mwasi na illégalement na famille ale nzambe atindaka deux anges ba ange wana baexplika nga bandeko na yebisa bino vérité pourquoi mambo baloba na nga naloba na video te na video na oloba te ko alinga yeba yango soki atindeli nga audio na koyebisa yango na audio na oloba ngo boye te biso toya bakongo biso toya bakongo toya bangala te quand même mungala oloba na ye mungala oloba na ye pa bangala tabu ezala te mais biso bakongo makambo so eza tabu malgré eza bien mais na bato boye so na caméra te na oloba na nga na caméra te na oloba na bato boye na loba yango bato nazala na bango bayebi na loba na bato vraiment o ba ange na bayebisaki nga mpona libala mais eloka motu ya na koyebisa bino bayebisaki nga ke soki bato mibale babalani bapesi mbongo libala nyonso nzambe atindaka deux ange ba ange wana alobi ba ange wana bayebisi nga bazalaka na biso na mbeto ya libala bazala na biso mosusu azalaka na coin boye mosusu na coin boye bamarie na katikati ba ange wana babi bango baprotegeaka libala mpo ekufa te bango baprotegeaka libala mpo ekufa te antuka baloba na nga makambo mo makasi aza na mposa yeba makambo wana aza mposa yeba ngo naotinde na oloba na audio boye na oloba ngo te nayebi te moko mosusu ta mosusu pita so moko wana lamuki na esprit moko boye na oloba ngo vraimen mpo bavideo oyo bato ebele batalaka biso to bakongo antuka baloba makambo ebele wana baconseil bapesanga baconseil bapesanga baconseil bagangelanga bapesanga baconseil basolananga makambo ebele antuka nzambe amona moko na moko ya mwana bandeko na nga bopesa mbonga libala eza bien tala kaka libala oyo nzambe atindi deux ange bafanda pembeni na bango wana donc eza bien makasi vraiment bolegalize mariage na bino mpona pe na miso ya nzambe mpe bozala honnête bozala pe honnête na miso ya nzambe bavideo oyo boye eske ta mosusu bomona batia boye eza bakamera moko esalaka nga kitoko te babenga nini baminda oyo baminda oyo natiaka nde moko esalaka nga bongo ya mwana esalaka bongo donc nzambe amona moko na moko na video oyo ozwi video oyo vraiment bondela vraiment soki mobali aza na posa kutu te eza na mabala mosusu bafandi bien na libala makambo nyonso me mobali aza na posa kutu arezona ata mbongo ya libala te bobanda kobetela yango masolo na ndako bobanda kosolola yango na mwasi mobali moto abalaka mwasi me mwasi mpe oyo ofandika na libala na fo koyebisa mobali ke nazala honnête na miso ya nzambe mpo lelo so ekolo yesu masiya ye aye kokuta na position wana eza bien te so mbongo eza te ya libala bobondela boloba nzambe toni tokokisa mbongo ya libala toza na posa nango tokoma legal na miso na yo nzambe akomona bino toza so na temps oyo teke bofandaka yaka tofanda te eza vraiment kitoko te boluka solution mwasi na mobali boyoka na ndeni bokoki kosala mpo nzambe so bobondeli apesa makoki bato mosusu bambongo bazwaka aoprefera somba na ye voiture ya kitoko aoprefera sala ne makambo nyonso akoki kosala asomba ne elamba cher me mpo akende kobala mwasi oyo baboti na ye bana wana ezozala kilo eza manevre monguna satana eya manevre monguna satana antuka bozala legal vraiment bolegalize mariage na bino nzambe amona moko na moko na video oyo vraiment natiki bino nzambe azala na bino kolo yesu masiya aza nzambe mutakosa ote kolo yesu masiya aza nzambe nayebi pourkua na repete makambo ebele boye
nzambe azala na bino kimia na nkombo na Yesu Masiya ezala na bino. Amen.